na ndenga solo akufa. Akufa. OK, papa, malé l'homme de Dieu. Donc Edingo est gravement malade azobela. Gravement malade, kutu na ndenga bomoto bosi, il fallait akufa. Maladie spirituelle. Ah bon? Nazo biso ya solo, maladie Edingo za spirituelle, ata ba memiye na temps oyo. Azui soutien gouvernement, azui soutien banani ndenga osenga wana. Aobikati. Il faut qu'à confesser parce que les attentes aux Nzamba a besoin à récupérer âme. À confesser, à confesser, mais tout le monde qui l'a fait passer, pasteur Kabouniwale, ça, au que na travaillé na PC Motesika Zolanda biso. Après il a Edingo série mon corps, Edingo a gravement malade na maman yem, Edingo abika et après a eu changé maloba. Ce que oh est comme les ali fingu ya Nzambe Nzamba Kabouniwale ça bêtier. On a la lande Dingwe na procès mon corps. Na liboso ba magistrat na évêque Pascal alobi boy muku naza mutu nzambe nga na mutu satan ye mutu nzambe nga mutu satan tokoyoka na ndenge ni toza na bakor to na relation ndeni parmi ba kombo Edingo boyaka na Congo oyo ya ba pasteur baza ebele o na kotanga ti na yepo na bango te mais nazorela ye wana zobela. Pourquoi pas moi apporter Gara qui grande visite Ndenga solo? Pour être tout royo, naoi biso papa Alvine ezali tant ya nzambe panai. Atikali na terre mouké cette fois-ci. Ce qui a confessé il va mourir. Edingwe place azali. Azobe la malade normal. Milimu mabende beti nza to nzambe ya ba pasteur Edingwa manka ba respect ba wale sabanani. Nzamba lobi bien. Mais Ezekiel 18, Nzamba désiraka liwa mutamasumu. Alingi mutamasumu bongo la motema pour à vivre. Donc eloko ezozanga pas edi yango. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste de la Lola. Et si ka bonzambe et qui takana loyembo na maluba pe na misala bonzambe na bonzambe Lola ezo futa simana to ya koloba kenzamba boto kwaye lisusu wapi elongo na pasteur Fezami si à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filomu kwaya motema bivens domo depuis Londres pe na mama Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel et na Boston. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simananto ya koloba kenzamba boto kwaye liso soit bien aimé toujours na cadre ko informer bino bien aimé dans les Seigneur na émission na biso le rien que la vérité en tout cas ba vous ko informer biso bien aimé dans les Seigneur que pasteur comment il s'appelle Kacher Edingwe est gravement malade azobe la bien aimé dans les Seigneur toyami pe moko ya ba serviteur lelo qui n'est pas présenté bien aimé to méré un peu robeta du solongo bomona ba émission série tozala ki na Kazarema chez notre PDG Blaise Manzana maman Lise Manzana pe ba mboteska bazali ndenge to sala ki musala vidéo ya ke pana biso to filmaki pasteur Kabudi Walesa akena ko prier Edingwe bien aimé dans le Seigneur Edingwe alobi ke abikisami. Et après, toujours, quelques temps après, Edingo a eu toujours dans l'émission na biso, na yambaki Edingo a lobi que eza lokuta, wale satika kobi qui s'est été. Le lot Edingo a dali gravement malade, entre la mort et la vie. Togo salanine. Il y a Edi, a commis na souka, ou faut tout bela ou comment. Tomé en encore parce que nga nazala ki awate nazala un peu déconnecté na mamakama na Moussa Nanzamo qui n'est pas présenté l'homme de Dieu. Shalom, ça va? Shalom papa Alvin Béa. Bonne santé. Oui, santé ça va par la grâce de Dieu. Lilobana baeba landayo. Je suis évangéliste Michel Ekouchou, visionnaire à l'église Med, église Ezwami na Kinshasa awa na commune ya Ngalema na quartier Kamunganga na arrêt Kamunganga wana kaka avenue Diantela numéro 14. Église Ezwami wana esika nazo sa musala nzambi bureau na ngeza wana et puis réception na ngeza ka chaque dimanche après église après culte. Après culte. OK. Papa na lana ke mission na yo obeti lisolo ya Edingwe. OK. Edingwe abeli lisusu. Bon, problème ezani nzambe atikela mutu temps. OK. Moni mutu ro Edingwe respect d'abord parce que ça père mais na cadre ya makambo nzambe nzambe sera placé déjà un serviteur du nato atayo oza Nkolo na mais un père spirituel. Donc, situation à papa Edingo de Senga a fongola motema se repentir. Parce que tant na commis mabe. Donc, ce qui se repentir te na ndenga solo. Akufa. Akufa. OK, papa, malé mais l'homme de Dieu. Donc Edingo est gravement malade azobela. Gravement malade, kutu na ndenga bomoto bosi, il fallait akufa. OK. Mais nzamba zo permettre à respirer na temps haut.
pour à la vraie répétence à tout bela ba makambo ya sala azala makambo ebele oyo soki tolobi tolandela yango kirdam na ye et au sein vraiment to somba ba rame de papier duplicateur pour et makambo ko bima wana et vous sombe donc et dingo yé problème na date que ba meme na hôpital esengeli ki application et ça maladie spirituelle. Ah bon? Nazo biso ya solo maladie dingo za spirituel ata ba memiye na temps oyo azui soutien gouvernement azui soutien banani ndenga osenga wana aobikati il faut kaka confesser parce que ça temps o nzamba za na besoin à récupérer âme. A confesser ndenge dingo ye moko zolo baki a confesser mais tout monde qui la fois passé pasteur Kabuni Walesa au peke na travailler na PC motesika zolanda biso a prier la dingo série moko et dingo adala pe gravement malade na mama ye et dingo abikaki et après ayo ko changer maloba ce que o e komeli ezali fingu ya nzambe nzamba Kabuni Walesa betie pona suki se azongela isu na makola Kabuni Walesa prier la bika ou comment écoutez Nalanda et Dingwe plusieurs fois. Père Wana. Comment, même le pasteur aux cités, a refusé à moi. Pour vous montrer que. Mais pasteur Wana a essayé la prière. Non, a essayé la prière, mais. Abika qui me l'a zone. Aboyé pourquoi? Sera aboyé parce qu'il y a dit pourquoi aboyé? Parce qu'un vrai homme de Dieu. Moutoro les dingwe net na mi comicité parce que Bible le faut se connaître na na grâce aux nzamba tsekatinanga so na kutana moutoro les dingwe na au bon de la pona d'abord so na prier pour na réponse aux la positif et deuxièmement et le plus important à se repentir à kutana na ba passer wala ma se repentir à bongola moté à se repentir à bongola moté maté donc makambuto sala na distraction. Même pas maintenant il est solo yo kutena mosala nzambe mais ndenge nini ozaka na ba makambo na kala mais délivrance c'est un processus c'est peut-être muke ne kona ba dimo auti et pas basser ototanga ko ake na kamba aye nani ozoko rotanga komote non otangi de kombo na OK nzambe tozali corps du Christ tozali eloko moko bino na bino ba pasteur Walesa changement ça changer oni ndongo tangi kombo non bon ça sentiment la ngande meminga pourquoi OK ça sentiment ya bon nzambe karato ya normal non ça sentiment la ngande humain ndesali kena répondre non humain donc molimo ya nzambe molimo ya nzambe na boyo ko nzambe kati c'est pas possible. Omoni soto lobi to loba na ba saint to loba eloko eza spirituel to me bango na bomote ça bien ti. Ah OK, c'est bon. Mutoro le dingwe so kutana ki na ba un vrai homme de Dieu alinga bongo la moté. Ah donc ba ngana yebi côté ma kuna kena ko za lobi ko pa wale ba ba sala ndambe ya solo te selon charger ba kamususu. Mais na lande dingwe na yoka ngana za la mission de délivrance ba o ba yebi ba landanga na chaîne musu ba yebi bango pe ba na délivrance to beta l'histoire de délivrance en cas yoka na yebi so boy muto kuta mosala nzambe ayambisi yo Christ abondeli pona yo ozonga suna via kalate changement ko salema parce que mutu moko takuta na nzambe azonga lolenga yaki ye akuta na mosala nzambe babondeli pona ye na mama yemu abimi abiki elo ne la guérison ne guta pas naï parce que la même personne babondeli pona yo comment o bande su côté le mela muta prier la kio c'est que boye bani c'est koye baneza la kati pour ngana lande dingwe na procès moko na liboso ba magistrat na évêque Pascal alobi boye muku naza mutu nzambe ngana mutu satan ye mutu nzambe nga mutu satan tokoyoka na ndenge ni tozana bakor to na relation ndeni parmi bakombo edingwa boyaka na Congo oyo ya ba pasteur baza ebele o na kotanga ati na yepo na bango te mais nazo relater vérité parce que il faut peuple nzamba la sauver po batu so bo demeurer l'église o ke edingwa so boya no ba kambina bino o ba kenda ko ba kisi ba kamo pa na yi po ba ko esa ba kisi kidiba ba kisi ya ba dans le vide ba kisi ba prophétie bazo na ba osala ba église bazo mema ba multiplication moko ya mystique bon mon église tondaka na batu ba foule ya nzambe ezali ba foule pe ba multiplication ezali et dingo ba seka ba pasteur ebeli yo na zobeli pourquoi pas moko apporter gara que grande visite na ndenga solo pour ya tout oyo na oyibiso papa Alvine ezali tant ya nzambe panai atikeli na terre muke cette fois-ci soki a confessé te
il va mourir. Je vous dis, même image, oza muto sambelaka, oza muto molimo, so otali image na ye, otuni nzambe, volonté na ye na vie moi mobali, papa, agoyebi sabi makambo na olo. Tant na ye comme muke. Pasteur Jérémy, et pasteur Michel. Évangéliste, prophète. Évangéliste. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et dis-moi, il n'y a pas de basananga. Il n'y a pas de Haïti. Na tchekaka parce que n'a pas bakimangiste kuna akena pas walesa na kimbangisa on sait l'autre ba ko charger sous milimo kuna bonzambe za kuna te mais na biso edingo koti na kimbangiste abimi c'est le même edingo kotaki c'est le même edingo ebimaki et donc charger qui à l'Haïti mutu akuta na kana Jésus Christ c'est le roi des rois le tout puissant okuta na croix Christ vie ne ko changer parce que edingo place azali azobe la malade normal milimu mabende beti enza to nzambe ya ba pasteur edingo manka ba respect ba walesa banani ba mukuna ba ne ba yoko bete ba esprit na ye moko ndeza kati na ye malade on spirituel y compris le temps de Dieu et kokipe na vie ozo senga ke a se repentir abongo la motema mabe o ya sala alo bango pour que peuple nzambe baza sauver na témoignage na ko sauver pe batubele batubele pe ba bongo la motema OK soki nzambe azo lukayo ozo boya ako frapper yo ezamba kima ba pasteur ta sala nde sali bongo yeza tanayi ba pasteur ni ya ko manquer o bazaki ni ensemble o bandoki na temple nayi ba ozo ba kiss sa domination ba faux miracle et pas nayi alobango plusieurs fois yo na zo bela maintenant pasteur nini pa ko kuna mais munga soki selon ne la zomona eza eloko nzambe apesa ba mission ya bongo loko ya bato ba biso ba mission nazo komi lobela parce que na mission o Jésus Christ de Nazareth apesinga ya ko bondela na corps ya Jean et plutôt ya Matthieu chapitre 10 verset 8 allez guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Ce sont ma mission au Christ apesinga vie à espérance personnelle na Jésus-Christ na moni makambo nzamba c'est la ministère nanga donc so to bito chargé na dossier ya edingwe to l'excès la confession na kiti ce équipe ya intercession to l'excès la délivrance pe akobika l'homme de Dieu, qu'est-ce que vous attendez? Parce que la Bible par exemple il y a Lazare dans la Bible. Lazare a koufaki déjà yesu ake asécuissier. Mais oui, parce que peut-être que edingwe azizo bela sikoyo. Problème est est-ce que beaucoup ça quelque chose que vous avez liwa na non to la liwati problème est ça il faut mutouyer moko au moins nga kolanda biso boy so la toucher a bengisi biso service ça ofele naza l'équipe nanga mobimba complet de délivrance et intercession à moto to kende so ka invitation pende ye yo vraiment faut pas bengisa yo mais so qui aza toucher le bike bo bengela nga mosala nzambe wana aya ko bondela pona nga na okende na batu na batunanga équipe intercession Jésus-Christ de Nazareth est vivant. La Bible dit en mon nom vous chasserez les démons. Donc imposez-les ma boko ba esprit au kende. Yesu azali kola ba esprit nyonso. Mais Lazare était malade. Ba Marie, ba Marc ba ko Jésus a qui ota Lazare, ta bonne invitation na bango. Mais un bon matin Jésus a la mugi que sans que ba bengaye a ko kutana Lazare pour na bikise. Toi tu ne peux pas le faire sans cause d'invitation, sans que ba bengisa yo moko ke no kutana ndenge moko Jésus a betaki tout na piscine ya Bethesda. Hein papa, ndeko alala ki wana il souffrait pendant maladie il avait 38 ans. Oui. Terrassé par la maladie, atika obenga Jésus que Jésus a prié les Yesu a bêtu tout ayebisi prends ton lit et marche. Toi tu ne peux pas le faire que OK okutana edingo lobike edingo bikisa mon nom de Jésus peut témoignage je pense le coup ezongi pas na nzambe. Au monde eloko ezaka impact surtout oyo pesona ezaba histoire mais ba événement nyoso kokana nati. Ba histoire mais eza o tozo vivre. Eza réalité. Eza o que tozo tanga na kati ya Bible. Tozo tanga on la kati ya Bible. Parce que Paul azoloba que si quelqu'un d'autre ezala ange à likolo ayeli bino lilobo nga Paul na téité qui soit en thème oyo zolingo bakisa eza na Bible était. Non, écoutez ce que je peux vous dire na éclaircir na bana ensemble. Et là ozoloba eza réellement bongo. Mais il faut être dans le contexte nini edingo ndazana edingo azo senga nanu aide. Azo senga nanu aide physique. Par rapport ya bonzambete. OK. Ozomona azo senga nanu aide physique. Mais à sengi aide ya prière. Et là eza d'abord très dangereux comme ça la barrière.
oye asengi aide physique bino bobimeli na spiritualité lokola eza likambo oyo ye azotambola na eza ta ya nzambe il faut nzambe à mettre à cœur po biso tout ozalaka mpe bapayen nayebi ndenge nzambe abenga nayebi makambo ndenge elekana donc il faut nzambe à mettre à cœur à piquer ata moke en tout cas bolukelanga mosala nzambe oyo aza crédible wana ata babengisi ngai te nakozwa équipe na nga tokei tosaleli prière wana eza autre chose parce que edingo aza tout un grand esprit kati na ye mpona kodéloger besprit wana un tout d'abord faut oza bato ya prière makasi il faut oza bato bogénera mingi parce que baforte ya baesprit eza kati na ye bagéant wana il faut babima na gêne il faut bose préparer eza eloko ya okende yango ngulungulu te mais grâce wana nzambe asali biso yango mpona kobondela na ka neti edingo soki andimeli jésus kristo obika mais soki aboyi atie orgueil tolela ye tolela ye papa alvin mais soki accepte christ na motema nde mobimba jésus christ de nazareth moi je vous dis la vérité ke alobi ke no bolukela ngai so nayoki kaka ta message wana ke bolukela ngai babondela mpo na nga eza te ke ye moko ake esala choix ndenge asalaki ke kamba ke kuna boye changement ekoti te te naotali soki vie ne kozala changer parce que l'homme de dieu edingo ozoloba ke basala na nzambe ce sont les mêmes basala na nzambe nde edingo ye mo aloba liboso ya caméra ke bakenda kozwa bakisi epa na ye comment vous trouvez ça et après ça bino confiance en moi vous êtes tous les images ayebi bafaux ozo comprendre ayebi bafaux oyebi bible ezoloba boye na 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13 à 14 bible lobi il faut tout ça l'attention parce que le diable se déguise comme un ange de lumière. Tokeba na bato tozomona na baza ba faux apôtre, ba faux prophète, baza ba ouvrier trompeuse, baza ba ouvrier lokuta. Et dis-moi qu'on s'adresser na bato ba ke pa na ye pona kozwa kisi parce que 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13 à 14 est condamné bango. Que baza ba faux pasteur, ba faux prophète. Baza bato yo tokoki jamais pour se compter na bango parce que baza bato ba travailler qui na liaison ya Edi basimbi kisi bakoti na temple na ye bazui magie babimi nango libanda ko sa musala nzambe bino bokasi bazote ya Christ mais en dehors na se wana eloko kobatama kisi ezali wana azana raison ya koloba na batu oyo bayake pa na ye ayebelongi na nga te peut-être ko omona nga kaka boye nazoloba makambo vi na ye soka chekenga aomona ki naza nzambe. Parce qu'on a une minute, ils ont trop tard. Maintenant, on a profité, trop tard. Même une minute avant la mort, c'est toujours la vie. Vie n'est que vous a sauvé. Na kenda au bon de la peau, na maman, la maman est. Maman, on a beli makas. Ba bengi bengi basala nzambe belé kuna ku famille na ba lié bango bambongo. Basala nzambe penza e belé. Ngato na komi ba obenga nga balande nga kana chaîne moko. Na komi nzamba bisinga mama ono ozwai. Meloko ni osala. Bongo liseka motema azana kindoki na yambisi mama na Christ na salisi mama na tubela mama na ekobisanga kazaka ndoki alia mwana na suka alobi le makambu na bombango entre na mama ndinga kenda to na yambisi Christ na pesi mukongo na kometa na ndaku na ngai ti ba benginga na famille frère oyo abenga ngana ke prier mama la bango ai mama kufina binzamba zolokum ozomona eloko ezaki important ezaka âme ya mutu nzamba azaka na besoin âme ya mutu omo bato lokola bapôtre Paul malgré bande koboma kosala misala ya mabe tout ça nzamba atikelaki etan mais ntango aye komultiplier sikoyo mabe na ye kokende ozwa autorisation epai baprincipaux sacrificateur mpo akende komassacre bachrétien na Jérusalem aye kokuta na nzambe na nzela ya Damas bato lokola bedingo yango wana tant aux traversées et a frappé on zamba bête qui apôtre Paul a comme qui avec la couille avant de se gamer comme neutralisé il y a on nzamba sali et ont cinq maintenant à fungo la motema pour avoir une nouvelle vie opération tika na vie na yango donc il faut andimi la Jésus-Christ il faut et comme c'est obligatoire nzamba zo bête na nini pour ceux qui a salika orgueil ou bien a boy condimé la Christ. Je vous dis, tokola la bon matin, tu que kuna ya edi azum simoli mo panza. Donc soit nimeli nzambete a rosa 60. Mais nzamba lobi bien
na Ézéchiel 18 nzamba désiraka liwa muta masumu ti alingi muta masumu bongo la motema po a vivre donc eloko ezozanga pa edi yango wana OK nzamba talisaki eloko wana yango mo tozolo bango boye po tozana besoin ibya mutu lokola ye boye akufa na masumu te OK abongola motema po vine za sauver message ya suko pese yango message ya suka la pese yango na message oyo yango nde peut-être bazolanda bakolanda pe koma pane parce que na yebike pa nous avons vraiment chaîne moko za unité de mesure et kokoma tsika ya zali. OK merci beaucoup l'homme de Dieu toujours à propos il y a délivrance il y a Edingwe yo omoni que ça non possible délivrance mais tout est possible nazana ba service belé la sala na bisio nazo ko inventer te ezala batu bayaka na église na bondeli pona bango bango no bokanza na bondeli pona 5 folle bazongi normal tilelo moko takenda poto na bondeli pona bato ba cancer une maman na Hollande afuta ku billet aya ti na Congo à témoigner na mois de mars ya année où na bondeli pona baka ebele na bondeli pona bato ba problème ba mis ba monique clair Jésus Christ est moko apesanga don wana et puis na sengela ngo mbongo ti naza na église akobengi soyo komona ke non naza pasteur je suis un serviteur de Dieu de ministère tant le beau seigneur la rambon mais presque ba pasteur rebelle et comme que non avant que vous lobiko avant que vous guérison délivrance il faut moi eloko moi epesa ma papa non là ça on est en dehors la parole de Dieu ah bon so tangi Ésaïe 55 Ésaïe 55 premier verset Bible lobi boyi akozwa miliki na mapa ya ofele bo futela ngombo muti les ils ont représenté parole de Dieu map ils ont symbolisé parole de Dieu et c'est quand nini yozo kende pa nzambe o futa mbongo po zalobiko mais la Bible est en monde zoloba non l'ouvrier mérite son salaire celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel na sanso bango ba commission ngote mukolo bango ba commission lokwa penza ndako ngana po kuta mosala nzambe conversion 10 minutes 200 €. Ce sont des œuvres ya bateau ba cotisation sur kilt pour aux consultation prophétique nzamba salanga pe ngolo ko prophétiser pour mutazo ko consulter nzambe il faut pesa mbongo et utu wapi Jésus sali nyonso ya ofeli so ba on sala bongo baza en dehors il y a sainte doctrine baza en dehors il y a parole de Dieu parce que ezana ba miso papa bazolanda biso ayamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a prié en étant midi pourquoi a tamboli partout a gêné a prié ba prier les a meli ba kisnyonso abi karaté azwa solution ya ba problème na te kobo tezo ya te ba difficulté na vie et sengeni asala papa problème ezabo papa Alvin il faut d'abord avoir la foi nazana deux images à 30 secondes il y en a deux mamans ba landakanga bazana pour ma stérilité ba ya l'église na bondeli pona bo nzambe bisinga stérilité longo ba ki na deux femmes moko za na nyoka batia nyoka libongo to na bonde la koyi esprit pa ne se manifester wa serpent moko nde asalaka rapport sexuel à mobile moko ya misala mabe alingaka bloquer ko yiba ko bota na ye to na landeli bango nzambe bisi bango batika l'église baye ko so bazeni baye ko bota même malika mo peso ka musanga makasi batika na église pa na bazola na église no bayaka batika ko ko mo sambela pa nanga na buleke bazola na l'église bazi bazeni voilà OK vas-y donc batika na l'église donc c'est-à-dire ba comme ko sambela l'église ba respecter ba directive sur la côte c'est bango ba jeûner prière ti baye ko joie zem même moment ba boti pe na même moment OK na pamboli bana pe même dimanche. OK. Dans ça image je crois notre de là. Donc pour vous montrer que de quoi ça le problème, peut-être au côté ba faux pasteur, au côté ba faux prophète, ba liao bambongo, ngana habité que ngana spécial. Avant peut-être benganga, sambela no nzambe, tout na état d'âme nangé pa nzambe, bongo causer un problème na pour prononcer comme Jésus-Christ. Donc tout est possible à celui qui croit. Offrande il y a haché ezalater, mais il y a haché offrande il y a nini pesa boy. Écoutez, offrande to robo yati. Offrande son habit que muta offrande ba pesa la toi. Non, avant na salle de prière. Avant de na salle de prière comme il soum. OK. Mais ce que moni grâce à Nzambe, loko za ngo besoin Nzamba pesio. Volonté non ce qui est touché que na lingina sa bolam na église ou soit na pas mosala Nzambe. C'est pas un péché. So ba collègue non OK basala quand yo l'équipe on a nini. Na l'équipe on est l'autre côté
na l'équipe bango kaka na makambo wana ke bango basengaka mbongo me ngai eza ya ofele esika na l'équipe bango yango yo ofungwama na omisu te kwa kofutala oyebi tala okoba ndosala nzambe bo ozobondela mpo bato nyonso baréponse moto apambolako te mais moi je vous dis na haute Afrique du Sud na haute Afrique du Sud nazwi billet avion nabimisi mbongo te nazwi visa nabimisi mbongo te nakei nakomi na Jobour navandi na hôtel moko depuis na botama papa Alvin c'est la toute première fois nalala na hôtel ya 5 étoiles na Jobour batielinga mutuka na disposition nanga nake kosala mosala nzambe na Pretoria na priele baka nyonso ofele nayebi si yo ndenge kaka bible elobi chercher le royaume des cieux oyo nyonso ekotika ezala lokola matabisi namoni yango bato koya koluka nga na hôtel kopambola nga sai kosenga bango bato bazwi nga charge donc nazonga Kinshasa kaka na mois d'août oyo nazongi Kinshasa donc nazalaki béni. Donc par là, si je vous comprends très bien l'homme de Dieu, au niveau au lobanabiso que ba oignon tout ba samela, on a un problème, soyez pas Jésus, et pas Jésus. Solution. On a solution quelque chose dans la sida, quelque chose maladie chronique. Ah bon? Le nom de Jésus seulement. Il y a une sœur mon qui na aza VIH, aza qui séropositif. Na bonde lipo na ye na imposer les maboko. Na beaucoup ton imposé, na bi sida. Oza expérience na Yesu la ki ça que o échoua kati. Na lobika ko nom de Jésus makila na Yesu kota makila mwana na yo. Longola virus. OK. Virus disparaîtra. Merci papa. Il faut faire voir na batu que Jésus-Christ est capable de tout. Est capable de tout. Batu ba problème, on a maladie ya ko robiki ça. Longola doute, murmure, peut-être bato balandinga ba liboso pa na yo. Ba o ba yebinga ba yebi mais ba o ba zui privilège wana. En tout cas, si vous avez un doute, c'est un état d'âme. Sambela. Nzambe, tali sangana no sala nzambe papa Alvin Beayambi, état d'âme mes andenge. Ba o ba mona vision te, ba sande. Ba o ba mona kate, si vous êtes convaincu, c'est par la foi. Si vous avez la conviction que na bon de la peau na yo, ne doutez pas. Na représentons comme Jésus-Christ na yebi solo musuti. Et Jésus a obi qui ça. Mais à distance ba to zobika. Ba te ole Jésus papa Alvin. OK. Moi, nous avons un Dieu puissant. Jésus-Christ. Merci beaucoup l'homme de Dieu à Yeshua raté mais tout le monde dit solo mon la Bible. Au lobby que vous avez le problème nous tout yaka nango pour prier à cause de la solution. Jésus n'échoue Jésus-Christ n'échoue jamais. OK. Ce qu'on a Bible, Moussa Nzambe moko na komo ya Élisée. Bible zolo bana biso que Élisée mourit de la maladie dont il souffrait. Wana ce que les années Yesu a échoué ou comment? Non. Parce que aux autres, ils savent que peu importe le problème, aux autres, et pas non, pour prier, à rejoindre solution, à rejoindre l'obéissance. Il y a Élisée. On appelle ce verset biblique. Jérémie 33. On appelle ce verset biblique. C'est un verset biblique. C'est la Bible. Élisée a koufaki na maladie wana. Wa bandai kobela. Ko parler au lumière le bané. Façon nzambe. C'est deuxième verset. Yoka, façon nzambe ça y a mis balé le sou. Non, na répondre au nom de Élisée, OK. Élisée a koufi na maladie bandai kobela. Parce que comme qui fait ya mission na. Ah bon? Oyebi tala. Ba sala nzambe nzamba zwaka bango na ba façon na. On va tellement mutu be pour foké. Vous comprenez. Si on comme na faire carrière na yo, on disparaître on disparaître nous autres sur école anomalie au côté toza mosala nzambe. Parce que mon père a comment il a fait carrière na été là ba qui ça verset ba qui ça Bible zo yebisa biso que apôtre Paul a prié à plusieurs reprises. Voilà. Atika ko doit une réponse favorable de la part de l'Éternel. Tu as toujours né échad na wana. Bon, il y a comment il a fait une carrière. Écoutez, apôtre Paul sous canal le baïkini. Mais malgré tout ça, ta grâce na yo, ta grâce merci. Ouais. Pour vous montrer que Ezabilo Mususu, Nzamba ko tikango na plan na épée na souveraineté na yo. Écoutez, bah ya comme on que da fo mosala nzambe pasteur on a les que pas frère Alvin boye ko sali boye ko prier bango malade tikali ce n'est pas dit que so muta kufi na malade wala et pas muto sera la kufa lango particularité za la toujours pas nzambe. Hein? Bible lobi na Jérémie 33 verset 6. Je vous donnerai la bonne santé et la guérison. Et ça partage à la Nzambe. Jérémie 33 verset 6. Lisez la parole.
la guérison, la bonne santé, et ça partage ya bana nzambe. Nzambe alobi boko salela nga na ko éloigner maladie kati na bino. Soki tana yo ya nzambe ko kipa no setu nzambe ngazwa yo. Nzambe a plusieurs façons à cause salela yo, mais apôtre Paul alela ki pona kunki wana, mais nzambe bi c'est grâce na nga na check pas kati no ekoki. Asali ba miracle belé. Kunki wana za ngo lo côté. Est-ce que kunki wana péché ki nzambe a utilisé puissamment? Non, c'est pas ça. Ce qui est important, il faut retenir ça tout d'abord le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Oh, c'est très important que Moutouazan a malade, que Ayeba, que Jérémie 33 verset 6, Nzamba a perçu son promesse que guérison, bonne santé et ça partage ya ba Nzamba. Papa, avant aussi ces émissions, on a mis surtout ça la j'ai mon roté par rapport à Kaya et Dingwe. Hein, on a pris cet exemple moi la Bible parce que yozo ba que famille ba payer autorisation. Ok, nous prier. Bon, soit que famille va payer autorisation, au Tchenzambe no. En épreuve. Au lobby que Eding au bon, on dirait ta caméra, toi comment jouer tel Eding au lobby kabo na bon. Après cet exemple, il y a verset moi, il y a Bible. Au Jésus, bakutani nande komoko, na kota na Bible rapidement. Ok. Au Jésus, akutani nande komoko. Oh là là, ezo bimate l'homme de Dieu. Mais je crois que vous bien au centenier, hein. Santé de voilà. Ok. Azo yebisa Jésus que mosali nanga zobela. To yebaki te so mosali na andimela ki Jésus azali chrétien ou pas. Mais alobi lobaka liloba moko akobiki sama. De loin. Est-ce que eko sala maté papa? Effectivement. Na grâce au yozanon. Ozano la raison qu'on peut ça exemple wana. Mais pour la compléter yo centenaire wana bimai ko ke lukaye supo azaki na problème ya maladie na ndako. Mais abiso to lo babo mutuni langa bimi pona edingo lo bake mosala nzambe moko boya bo lukana bo kesambe pona mutazati po réputation mutakisi tout ça alors to yo kakeba kende muto abima na kombo na ya edingo ke mosala nzambe azana besoin aya ko bondo le pona edingo là et ça autre chose ba volontaire ba okende ngape na ko kozala parmi ba volontaire bato yo so y appel et salemi mais na ndenge na ngamo ko boye na ko oser na mti au moins que la souveraineté ensemble habite non évangéliste Michel na capacité na pesio na mission na pesio kende mona mutuana je peux aller na ko kende vraiment avec fierté pour na dire que Jésus-Christ n'échoue jamais. Merci beaucoup. Jésus-Christ n'échoue jamais. En tout cas, na bino nyonso bozola na biso tozali na papa, oza na problème et déranger autant moda partout hein. Papa lobi prière na ezali conditionné te que non petina na mbongo pesa na rien. Bon mekanzambe na ye ko benga prière ya musika Jésus-Christ est capable, rien n'est impossible en notre Jésus. D'ailleurs kutu et l'autre est très important, c'est la prière. Yango na sa kabona invitera ba nzambe baya parce que na ba forte prière le Canada chaque 22h, chaque 5h, chaque 11h. Tala no ndenge ngamo na zabo. Na mi discipliné non na ba programme na ngamo personnel ko saka prière na compte na YouTube na chaîne na muké za na muké pour peuple nzeba za sauver. C'est pas donné à tout le monde dans ce temps. Pourquoi le bitala ka ndenga na zabo yo. Dans le sens au mataba avion zo ki ne ba Afrique. Non, dans le sens na lobeli, dans le sens c'est occupation. Mais là c'est disposé. Dans le sens c'est la foot. À fou d'ici de paradis, s'il vous plaît. Donc, dans le sens qu'il y a disposition et à temps. Merci beaucoup. Parce qu'il y a un temps où le serviteur de Dieu, la vie de prière disparaîtra. Zambasa qui est rappelé sur Moutuka, Zambasa qui est rappelé sur Mbongo, million, Bandaku. Et si c'est fini, tant de prière est dissoute. Mais Bisso, tous autres disposer temps pour le peuple à Jésus-Christ. Chaque 22h, chaque 5h, chaque 11h. Tous en a pour la prière, une heure du temps, de fortes prières d'attaque. Ils ont les canaux compte dans YouTube évangéliste, écoute TV, pour s'abonner. Bah au monde on est na bouton le nom à 22h dans la prière. Bah on va compter dans la témoigner je sais même ma casse. Merci beaucoup évangéliste. Je crois bien que tu seras sous prochainement. Amen. Merci d'être venu. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonzambe na bonzambe. Lola Ezofuta, Simananto Yakolobaké Nzamba Boto Wayewapi, c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Maloba Yasuka est votre numéro de contact, papa. Nako Sengalandeko non ambi Jésus-Christ était le quoi mon conduit mon bikisi. Bien aimé, c'est le moment où Fungola Motema nous pose à sauver. Répétez Simalanga, Seigneur Jésus-Christ, na Fungoli Motema nanga, na yambi le quoi mon conduit mon bikisi. Limbisa masumunanga.
comment combo langa na livre de vie libela na libela na combo Jésus-Christ amen ndeko yambi Christ tika kola pambolo na pesi numéro na contact za ya WhatsApp ezali plus 243 9 98 99 36 59 plus 243 9 98 99 36 59. Abonnez-vous massivement na compte na YouTube Évangéliste Ekuchu TV. Si vous tapez mon photo nanga, abonnez-vous. Pour beaucoup ta prière ndenge papa le vin a besoin. Ayo kapé ma réponse est bien na sima ya émission. Ok, merci beaucoup. Vous êtes toujours connecté dans la voix céleste de la Lola. Vous voyez très bien que Bisso est kaka ki bonzambe na bonzambe chaîne chrétienne. Merci na binonyon tout bonzambe na bonzambe Yesu ne musukisi. Merci na Arnaud Kamande Baye. Honorer la bonne santé et la guérison. Et ça partage à la Nzambe. Jérémie 33 verset 6. Lisez la parole. La guérison, la bonne santé et ça partage à la Nzambe. Nzamba lobi boko sale la ngana ko éloigner maladie kati na bino. So ki tana yo ko Nzambe ko ripa no so Nzamba ngazwa yo. Nzamba a plusieurs façons à cause ça là yo. Mais apôtre Paul alela ki pona kunki wana. Mais Nzamba bi c'est grâce na ngana check pas kati no ekoki. Asali ba miracle belé. Kunki wana za lango lokote. Est-ce que kunki wana a péché qui Nzamba a utilisé puissamment? Non, c'est pas ça. Ce qui est important, il faut retenir ça tout d'abord le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Oh, c'est très important que Moutouazan malade, que Ayeba, que Jérémie 33 verset 6, Nzamba a perçu sa promesse que guérison, bonne santé et ça partage ensemble. Papa, avant aussi ces émissions, tu vois ça la gémoroté par rapport à Kaya et Dingwe. On a pris cet exemple moi il y a Bible parce que yozo ba que famille ba payer autorisation. OK nous prier. Bon so que famille ba payer autorisation te o tshenzambe no en épreuve. Au lobby que Edingo bona bo andira ta caméra to comme jour tel te Edingo ko bika bona bona pay cet exemple. Il y a verset moi il y a Bible au Jésus ba kutani na ndeko moko na kota na Bible rapidement. OK. Oh Jésus a coutani nande komoko oh là là ezo bimate l'homme de Dieu mais je crois que bien bien centenier hein centenier voilà OK azo yebisa Jésus que mosali nanga zo bela to yeba kite so mosali na andimela que Jésus azali chrétien ou pas mais alobi lobaka liloba moko akobikisama de loin. Est-ce que eko sala mate papa effectivement na grâce aux la raison qu'on peut ça exemple wana mais pour la compléter yo centenaire na bimayi koke lukaye supo azaki na problème ya maladie na ndako mais abiso to lo babu mutuni la bimi pona edingo lo bake mosala nzambe moko boya bo lukana bo kesembe pona mutazati po réputation mutakisi tout ça alors to yo kakeba kende mutu abima na kombo na ya edingo ke mosala nzambe azana besoin aya ko bondo le pona edingo là et ça autre chose ba volontaire ba okende ngape na koyi kozala parmi ba volontaire bato yo soki appel et salemi. Mais na ndenge na ngamoko boye nako oser na mti au moins que na souveraineté nzambe abike no évangéliste Michel na capacité na pesio na mission na pesio kende mona mutuana je peux aller nako kende vraiment avec fierté pour dire que Jésus-Christ n'échoue jamais. Merci beaucoup Jésus-Christ n'échoue jamais. En tout cas na bino nyonso bozola na biso tozali na papa oza na problème et déranger autant moda partout hein. Papa lobi prière na ezali conditionné te que non petina na mbongo pesa na rien. Bon mekanzambe na ye ko benga prière ya musika Jésus-Christ est capable rien n'est impossible en notre Dieu. D'ailleurs kutu et l'autre est très important c'est la prière. Yango na sa kabona invitera bala nzambe baya parce que na ba forte prière au Canada chaque 22h, chaque 5h, chaque 11h. Tala no ndenge ngamo na zabo. Na mi discipliné non na ba programme na ngamo personnel ko saka prière na compte na YouTube, na chaîne na muké zana muké pour peuple nzeba za sauver. C'est pas donné à tout le monde dans ce temps. Pourquoi le bitala ndenga na zabo ye. Dans le sens au mataba avion ozo ki na ba Afrique. Non, dans le sens na lobeli, dans le sens c'est occupation. Mais là c'est disposé. Dans le sens c'est la foot. À vous d'ici de paradis, s'il vous plaît. Donc, dans le sens qu'il y a disposition et temps. Merci beaucoup. Parce qu'il y a un temps où le serviteur de Dieu, la vie de prière disparaîtra. Zamba Sakere a payé ce Moutuka. Zamba Sakere a payé ce Mbogo, million. Bandaku.
Et si on a eu, c'est fini, tant prière et les autres. Mais biso, tous autres disposer temps pour le peuple à Jésus-Christ. Chaque 22 heures, chaque 5 heures, chaque 11 heures, tous avons pour la prière, 1 heure du temps, de fortes prières d'attaque. En tout cas. Les autres, les compte dans YouTube évangéliste, écoute TV, pour s'abonner, na bouton le nom à 22 heures dans la prière. Témoigner, je sais, mais ma casse. Merci beaucoup, évangéliste. Je crois bien que tu seras prochainement. Amen. Merci d'être venu. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonzambe na bonzambe Lola Ezofuta, Simananto Yakolobake Nzamba Boto Wayewapi, c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Maloba Yasuka est votre numéro de contact, papa. Nako Sengalande Kono Nambi Jésus-Christ était le cas, mon condipe mon bikisi. Bien aimé, c'est le moment où Fungola Motema nous pose à sauver. Répétez Simalanga, Seigneur Jésus-Christ, na Fungoli Motema Nanga, na Yambio le quoi, mon condipe mon bikisi. Limbisa Masomonanga. Comment combo langa la livre de vie. Libéla la libéla. Na combat Jésus-Christ. Amen. Ndeko Yambi Christ tika kola pambolo na pesi numéro na contact za ya WhatsApp ezali plus 243 9 98 99 36 59 plus 243 9 98 99 36 59. Abonnez-vous massivement na compte na YouTube évangéliste Écoute TV. Soko tapo mon photo na abonnez-vous pour beaucoup ta prière ndenge papa le vina za na besoin ayo kapé ma réponse est bien na sima ya émission. Ok, merci beaucoup. Vous êtes toujours connecté dans la voix céleste de la Lola. Vous voyez très bien que Bisso est kaka ki bonzambe na bonzambe chaîne chrétienne. Merci na bien tout bonzambe na bonzambe Yesu nde musukisi. Merci na Arnaud Kamande Baye.